Zamba, je suis au camp Bassale Lingaï, moi 89. Et un tika la veuve à Ajonaba à Missad. Yosa, moi 89. Mais au Lingaï, tika la veuve, n'a pas de Missad. C'est-à-dire aux âmes mariées. Moba Nina Zawa. Yé, à sa pépé. Oh, frère, frère, Zalaki na poison, à Bayaka, Bayaka. Amen, amen. Oh, Jésus, oui. To ekine awa to ekina na to kenali boso ebembe na bandili solo to na ebembe to fani to beli masanga to ka muninga ne mo balo bana te muninga na ye balo bana te ka ne bembe na ebembe ebi se ngamo bolo no beliso masanga to balo bana te bakutani na ebembe na ba belisa ye ayo te la e poison qui imagine kata gene aya pesi baba ni komela ngasko teno na kokasuma baba ba te na vandika bena ebise esprit moi ngaka kana ba do soin sai ati tellement ka toki to komi na ndam abandi ko baluka miso changer so botali miso bo na bien et so kwa ni kutu miso zalaki rouge makila miso tondi makila zole ni misa makila muno ko misa mai mo ba jaune na bandi ko bonde na bonde na bengio ele katinga bi papa kanga numéro na etindeli ni eza éteint na bité to ke kristoye to kuti frère. Oh, Yazaki ana ya bibi so plaso. Beaucoup évangéliste Christian Goya ya bibi so ye. Évangéliste. Abonde lipona maya PCA meli et tout moli lisusu abandi ko baluka na ndao. Habité na tenga baninga na eba mema eto ke ni kana église. Poto zaki boso na hôpital. Habito ezaki ka hôpital te Nzambe akosala. Baninga ne ba bemye ko koma ngato komi na point A akei benza batuna babalo baolela jeune garçon o ba moni eso so bonani yo aza mobali na yo ngabia ya eloko esati mo so paniki te Nzamba zali ba mama mo bando tinga bakimba na kwana ba di bokene pas Josué bokene so tingo ndima mobali no bika ngabi mama kaka ndingo lobi Nzamba hoteli ni sae ba ba memaki ba di ti to baluka esi akati ngabite akati te to koma na eto la lycée pasteur Josué telemaka Nzamba osala to ye na epe ba frère ba ya beki biso ba kangi ba ba la lycée ato bandi prière ngo na minale na ngo na place ya keli kolonga bite to komi peme na décembre akokipe bana anniversaire à bana ça le 31 na akokipe bana OK pas monter est-ce que tu te dis na kata ko sona ngabite na yo kisi ko monga passer je te dis oh c'est Olga olongwa na makalo koma bo na sutu kina moni to sambela ya lali azo baluka misumbi pe ngabiko me mutu azati ngabite Nzambe simba motema nanga to bandi ko boni to en tout cas ba frère na kuta ki na papa te kanga ba évangéliste ba yamba ki biso abaya ko la ila kuna babonde to la ni ve azo baluka awa ti ba oyele bilonga bina ozonga ndaku te emo makanisine zongi otala ngabi okumbi vampire makile ebele bona miso ale évangéliste aya pesi ou d'olive tina miso abelo kwezate sambela mobali no motelema ba prière maman Julie a mis singa tombonde na lamuki na ke place pendant ça la prière na bandi ko bonde na bandi ko bonga bina sambela ko te bon courage Jésus na de ti na yepa na ya lobi Nzamba je to kamba bigi singa na ke de toile singa bi yuzu sa ya se awo ozo bato ke kuna bande ko fe basukenga to ke kuna na mona bandi ko tambola ye moko de na bengi papa téléphone na bi ça va na bonde lwe tikali bokende hôpital de to zaki na Mongolie na bi papa bazo compliqué biso ba lobi ba reso pendeni abi ya botanga bis na kangi bis na téléphone boy papa bonde ya bonde la boninga bi molimu si ba poisson limwisa zongi sa retour amen to bonde lika yaka papa lobi amen na mona kaka tout de ça la ba dorter ba konti ba lobi wapi mukendi ngabi mukendi yeyo abi kasi pour un problème d'abord on va dire habiter balobi abazaki poisonner habiter bon demander to maki vendredi yango na yako tato na moni alléluia bana santé ekana boko pebula no pana lo kura Yesu oh Yesu wakolo nanda ozawani okay frère tozo mokendi sikoyo olapi masanga oh mais les choses sont masangate okomi mon Christ sikoyo obiki na poisson eza ici dans autre côté namba médecin babi eloko eza ici te okomi makasi sikoyo
Yo moko komi kotambola. Siko batyo so empoisonné bango. Bazabi bembe okoloba bango nini kasi. Nous parlons de la petite cantante et c'est un moment calme. Au nom de Jésus, banda de l'eau, dans la télévision, Béa Salusouaminen, retour et son après mon goût na kombo na Yesu. Zambia se manifester katunayo mwana na ngai Olga. Pour vivre grâce et faveur na yo na mobali na bana na kombo na Yesu. Amen. Leta maboko susu pe mololo. Soto beti maboko nzamba visiter yo.